Bonjour, 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 bonsoir, ça dépend. L'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championnat. Autre m'a dit qui n'a donné quand notre était la Kema Fumbe en direct de la Suède. Mbote mingi na ba nouveau abonné ici Kabozali. Gros bisous Nabino, sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Et pour un grand coucou na ba abonné nyoso yakala ici Kabozali. Ngawa bino, sans bino, la championne Zate. Et là, je profite de l'occasion pour saluer ma sponsor officiel d'Ikina TV, mon vieux Benzou, la 4x4 Mutuka Yata, le double pression. Yaya, silence absolu, boy, donc moi, je vois Madame Karodi, Maman Yabana, bon anniversaire pour tes 40 ans, vraiment que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Je vois encore Maman Prospère, Maman Odimba, 6 fois Maman. Vraiment, rendez-vous chez les milliardaires. Batoto ya Congo boyo kalisolo Passe leki, titre ya lelo. Passe leki mobile nanga tokota nganga. Passe leki souffrance leki mobile nanga to simba kaka tozwa makambo. Mama na ngai. Lelo so kokuta mwasi na ndako te. Oya lisolo. Eza lisolo ya ndeko mobali. Lisolo ya ndeko mobali. Lisolo ya ndeko Maurice. Abi lelo mama soki yo kokuta mwasi na ndako te. Mwasi na nga wuta mokolo moko boye kaka. Akendaki ville. Kosala mwa makambo moko. Akutana na amina ye. Batanga na ye classe moko. Moninga wana donc apela na ndenga kosakana te. Donc mutuka na ndenga kotambola nango. Epesi mwasi na kipelekesi ba memani ka wana. Akokuta tala ndako munene. Yo ndo fanda kawa nana note na mobali na ngai ya mundele asalaka na Monique etu bonka po mbali nasala na mundele na Monique nyonso ya yote apa wana nga pe nazaka na makambo na nga ya branche ngai nga mutu naona o souffrir nga mutu naona onyoka mabi ozonyoka mapo yo moko lingi wana camarade ya mwasi ya Maurice ndazoyebise ozonyoka mapo yo moko lingi na di na ngai mokilo echangea abia ya solola na ngai nga ndeko na mwasi na li na o souffrir na ndenga osakana te donc banda to sise ba classe musala eza te donc to bundaka kaka mobali na nga soka ye nango emona ina bana pe tala kaka be na di na ngai makambo ekoma nango eza somba makambo na tanga kala wana te okopesa batu okopesa nini na dini loba bien nga azala penza na esika moko boye na secte bapesaka makambo condition eza nini abite biso epa na biso condition eza kaka ke kopesa yo mai moko boye ale ozwi tango okende zongo inene ozwi donc tango okende zongo zongo inene toilette kosala zongo inene ozwi zongo inene wana obalusi na mai wana alozo chango na biloko kolia tango ozo changa na biloko kolia na bokazo lemsu ya ba anniversaire obengisi famille obengisi baninga osala nini ozwa ba chance na bango nde siko moninga atuni na dini patuni moninga na ndenge na lie boye donc biloko abinga biloko nyonso na lambaka na chaka biloko wana donc biso eza nango te ke muta kokufa okopesa mama obe opesa papa te yo chaka biloko wana au fur et à mesure ozopesa oza ba chance bato nde pe yo pour se retrouver de na dina tuni pe camarade siko ndenge yo ndako eza boye bato kombe ozi ba chance na banga bien mo fo mutalaka donc cela veut dire que na travailler penza ba fête ya ba anniversaire ba fête ya ba occasion de rien na ba famille ndenge za kaka mama matanga o se porter garantie que lokola tata moi sa kufi na boya na opanza matanga e pa na ngai wete na ole la tata moi c'est pas na ngai donc ya ozo charge ya bato balambi nyoso twana zo pesa ka ba chance abi bango ezaka ndenge wana na dini tanga wuti kune pa moninga ne batanga ki na classe moko Amélie Maurice Maïté na kitoko kanga na ngoboye na otelengana na otambola makolo te vai mati to akotika batu te na mokili nga na dina mwasi kitoko soki kutu ya telemina ngao soki pona kitoko bunu bobika basi mobala lobi nini abi papa il faut to solola toko souffrir boye te na otiko kuta na moninga na ngai a relater lisolo nyonso muta kokufa na ete muta kokufa te
moninga na nga lobi donc eza na nka accepte kaka soki osali ndenge wana sikoyo nde mobali atuni Nadine siko mai wana okende kozango wapi abi bapesaka barepresentant bazali lokola ye nde introduire ngai ye nde akozala representant na ngai donc okende kozwa kuna epuis ntango mbongo yango ebanda kokota na kopesa pe pourcentage poka ye nde introduire ngai mbongo yango eyaka na ndenge bisika yo kolinga ekoki kobimelo na toilette ou bien te bakopesa wa rendez-vous na chambre hotel moko mobali na ngai nde baza wana nde babota bango ka 5 baza ka 5 alia na mutu moko te na famille ya papa na bango ni na famille ya mama bango asacrifier mutu te esali bambula za na likambo wana ezaka kopesa ka ba chance bato esi kopesa ba chance bato eza problème bato ngo pe ana mboka oyo na ba famille yango ya biso chance ni bana ngo mbongo ka ya passe bazobunda bunda na vie Maurice alobi mama na ngai na yoka pasi ke makambo wana ezobima na mundoka mwasi na ngai parce que c'est une chrétienne toza actif na église j'étais tellement choqué que makambo oyo tokende kozwa makambo ezobima na mundoka Nadine Nadine je te reconnais plus c'est pas toi habité nga penza souffrance ata sayo ata na yo bena sayo na okende ponga na ko continuer souffrance a boite nga na ko tika mutu na mokili te ngai Nadine mwasi kitoko na koma lokwa soki ndenge ni nyango ozokende wenze na bakarima mbonga miki ozokende wenze eza na ngwe loko te moninga na nga lobi nde okenda ka mde tokenda église to salela ka will d'onction te to salela ka will d'onction bango pesiko ba osalela na bango biloko wana ochango ka na biloko eza problème te eza problème mutakokufa na ete biso to vie ya pasi nga na okoka lisusu te ka nde na lobi wana soki ondima na wate nga na okende na nga kosala ngo ngai moko na okende po pasi na lingi te nda lobi Nadine est-ce que ozoyoka makambo oloba yo mwana nzambe kasi bongo na boyi na boyi te bato na bato bana ndenge na bango baosalela makambo na bango peza neti église na bango nde po ozwa makambo eza ndenge wana biso pe sika tobondelaka pola mosusu likambo nde ezala déclenché fo kota mabondeli bapesi mwa huile d'onction etu ndenge ezalaka yo salaka ti oza na molangi ya huile d'olive oyo kendanga nango na mosala mpona kopakola kasi bo wana eza kindoki wana eza kisi te eza selo église na biso mwasi asali nyonso to Nadine po aconvaincre Maurice mais Maurice aokamwa ke mwasi na azoyela ye likanisi bakota nganga po pasi eleki abi mama na ngai la championne epuis pasi yango tozanga ya kolia te tozanga ya komela te bana biso baza bien tofutela ndako na biso eza ya kokelela te Nadine depa utaki kuna c'est vrai biloko ya liaki wana loka bataka zongo enene na kati na ba mai wana e balusi mutu mwasi akomi koloba nga na ye kotika mutu na mokili te mabala pasi na kokoka te kozanga nga na kokoka te minyoko nga na kokoka te kotambola kana ba moya Kishasa boye soko tali moninga na ngoloba yango yo fanda kana Kishasa obentendeli abi nga nazwaka moyi te moyi ezaka na bato nango ebetelaka nga na betelaka moyi te Nadine na ya ademara Maurice ademara mobali na ye ademara rete monanga la boga tala likambo mama patience olobi nini na likambo yo kisle matumona Alain Wanga lover boy enfant mystique mwasi oyo ye bongo na Maurice yo somona muto aya kosimisio yo penza kete ebeba na misu makasi boye mobali alobi ngai kuna na okende te nakokende te ata yo boye kokende nga na okende loko esalaki ba 3 jours azome koconvaincre mobali amoni mobali position ka ndenge wana mwasi alobi ngai nde naza bona yaki kotika mutu na mokili te naza mwasi kitoko donc il faut na jouir balobi l'argent répond à tout toza na mbongo te siko to répondre ndeni mobala tuno sanga nyabi te o eza ba miete ozoloba Maurice po moni esika nani camarade na ngafanda te yo moni ndako te ozo se yo moko tango koto ozo se sentir sale otali moninga moso lobi yango poso ya bébé ou bien te ya mutakoli otali biloko eza na kati ya ndako otali mutuka o camarade na ngaza ko azorole nango obi mete biso to leksa tana ba mabala mwasa loba déplacer maloba loko azaki tempo a convaincre mobali atika leka ndenge wana koloba amoni mutu azokipe te mwasi akangi bisaka davasi na kei mabala pasi bwe na kokoka te na kei tokokutana na nzela yo na makolonga na mutuka
mobali abi problème te kende metikelanga bana abi nakei mpo na position te mais ntango na kozwa position na kosala nini naya korécupere bana na ngai nde Nadine akangi bisakasi minzela akei kopesa makambo akei kotalisa makambo akoma kuna kende koluka pe camarade babike te madame a voyagé madame akei poto kosala ba makambo na ye donc voilà akomi kuna lokwa moninga azalaki to akopesa ye makambo moye mpe makambo basala eza te vie ande kovivre ekuti na ndako epa mobali na ye eza mie par rapport oyo ezalaki epa na bango afandi première semaine afandi deuxième semaine donc tentiro azalaki nango na ndako edine mwasi aye kotala bana neti mopepe bimi mobali atuna bi makambo yango eza nano boye nano ifo betela nano mpo osala nini oya kobonga na nsima abi esa nango ndenge wana te non mpe nakendaki me nakuti camarade na nga te mpo avoyage aki poto soki azongi azoloba mpe soki azongi nde yango wana kosala abi mama aye kotala bana ye na boyi te eleka na binadini butu ezokoma kishasa eza malamu te sala ndenge kokende obenga na ngai na bite omoni na ndako kanda obimaki wana ozongaka lisusu awa te pourquoi parce que oza mwasi mabe déjà likanisi wana soki okende kokuta moninga na yo olinga kosala nini olinga kosala pourquoi ozali na tama oyo elobaka baswahili tama motema moto kaka yo oyebi te eloko wana ezanga na bainconvénient nana ye soki eza kozwa bachanse bato kozwa mpe kaka bachanse bato eza mabe yo oza mpenza sire esatana kopesa yo eloko wana sans réclame eloko moko ya yo oza sire omonika nde obimaki ngai nabimisaki yo te eza vraiment délivrance mpo na ngai otali bana na yo butu deja ekomi butu eyindi deja tala air parce que nini kishasa oyo ekomi makambo malamu te osala nini okende awa na ndako na nga lisusu te mwasi akenda olepa yeloba vérité ke te nga mona kangaki bisaka na nga mpona boye te ta bazotuna kasi yo yaki yo nga nayebi te bokende kotuna ye moko nde mokolo mobali afandisaki famille na ye afandisaki famille ye Nadine mpona koloba pourquoi mwana na bango abimaki mpe akozonga lisusu te likambo eza boye mama soni bao bayebaki te ke Nadine ana mposa kozwa makambo bayebi nde Moïse alobi ngai na ye bolingo etikali kaka ya bana pourquoi mwasi aza deja na likanisi ya ndenge wana Nadine na ndako azanga eloko te ake kaka wawa boye otala ndenge akomi azangaka eloko te nabundaka na kisokipaka na ye nasokipaka na nini na bana na ngai soki azalaki mwasi oyo lokola basi nyonso to nazomona na Kinshasa akoepole mobali ne fiske koteka ata mo eloko lia mosusu vie elingi kozala lisusu mieke nde toza boye mais malgré ça ngai nazobunda baeffort na ngai azominimize yango lokola ye aza mwasi ya pasi te aza mwasi akoki kobetela moi te awa na ndako na ngai nalingi lisusu te soki akoya aya kotala bana na ye me ngai na ye libala esali nini esili yaya ni famille ya Maurice ni famille ya mwasi mutu moko akosolaki babekaki papa toyebiki eza kanda eza mopaye yake kendaka tozongi nao na mwana biso tokoya liso mokolo soki mikolo eleki soki makambo efandi naye tokoya Maurice alobi te naza vraiment ferme boya na ye te pourquoi parce que mwasi aboye ekosimba te makambo mosusu alobaki na bokoloba yango mais amanke nga respect dénigrer ngai effort na ngai nalamukaka ntongo mpona kolesa ya monyango te lokola akenda kokuta na moninga na ye oyo azozwa argent facile mpona kozwaka bachance ya bato ye mpe alingi vie wana akende kokutana na mobali oyo akondima bacondition wana me ngai na ndako na ngai mwaye eza te batoto ya Congo Nadine libala ekufi nde ezalaka se boyebi mutu ndenge ni pa Maurice Maurice, bon madame. Madame. Te. Donc insistant tellement pe lo kwa boza mikolo de Maurice ayeko beta afoni motema na mama likambo eza boy. Moi sinanga tellement posa ya kozwa noki akokota na moninga ne akomi ko exige ngai to kota na nganga pona passe nga na boy na ngai. Yango na lobaka. Litomba nino zwa nyonso. O perdre. Ozwa nyonso nkola soko perdre molimo na yo. Yaya. Batela molimo biloka mokili ekoleka nzambe nda pambolaka nzambe nda pesaka biso nyonso na mokili oyo totangama tozwa lolenge moko te oyo akozwa ebele akozala oyo akozwa mokie mpe akozala yango wana nalingi bino ya tro batoto ya Congo bosabone boyeme bopartage tokutani mbala nsima na banouveau numéro.
master ozotambola kobuka na boye po nini ayaya nauti zando mpona somba forme me bayibi nga mbongo me bayibi yo mbongo po yo moko lingi na ndenge nini nga mona lingi me wi nga natambola nsu na mbongo te ah bon nakotaka lisusu wenze te master nakoma kosomba biloko na nga na trotrapide.com trotrapide.com nde nini lisusu wenze na kati ya tiombo yaya na ndenge nini kaka na tiombo na yo kota na site de vente et achat en ligne trotrapide.com olingi osomba lopango olingi osomba mutuka olingi osomba baforme nyonso oza nango mposa okokuta yango na tro rapide me nakosala ndenge nini mpona somba biloko na tro rapide master na kati ya tro rapide vandere nyonso atya bacoordonne na ye telefonique isufi kaka osepela na eloko obengi na nimero oyo batie wana bokutani na vendeur opesi mbongo apesi yo biloko na yo sans problème ni plaignant master yo fo zalaka kaka po trotrapide.com c'est plus que rapide.